beaucoup on a besoin tout on a besoin site Canal Futur News site ezala makambo mikolo site ezala mopepe zo sala mikolo yo ke bino boza information so partout bisika tout bozali alors on est que bino toza toujours ne bien on a biso Richard Tamba ozala ki mettre pembeni ya Bercy auti kotika biso lelo ndenge ezala kaka na moi système ya koyeba information parce que to lingi vraiment toza information na source to meka mpe koyeba mamango esala magene lelo to na ba mettre o bazaki tout autour na ye pembeni na ye to meka no kosoto tout na pena parce que bana ya poto bana monde entier bana posa vraiment ba information et bandaki ndenge pe makambo eza ndeni maloba na bango ndeko kosala biso moi bien mettre bonjour. Bonjour ndeko na ngai. Wa tokoyeba kombo na yo. Kombo na ngai Francis Lebondo Deli. Oza nani na mettre au totika biso. Naza membre to yeba ene comme connaissance. Alors loko ezaki nango liwa ezaki eloko mwa kanaki te azaki ne na palais Bersa uta ikuna ndenge autela ki bisika utaki na bon marché tinde ayaki kozwa mbata papa lopango uta boyaki mais azwi mbata tinde bakendaki na ye bakei kuna esika bakei bakomi basali ba devoir na bango mais na départ ya sortie mbata azaki contre sécurité na ye alors loko ezaki déjà liwa nda ya kokuta un accident na ezaki eloko mwa kanaki te betela biso na accident ngelegala nini parce que ba miso lobi Bercy abomi alekisi na bakisi na bango ya ba musicien est-ce que liwana ndenge ozomona ngeza vraiment o bazolo bato yo yebi suks oyebi monele ndenge peni zalelaki bon na sécurité vraiment alors liwa ekanaka te liwa pe lakanaka te Bercy abenga mbata alors mbata tango aye basisi pe makambo na ye bango comme kobima na bango na bar nde babimaki mbata atie Bercy sécurité tango atie sécurité bazaki 4 personnes 2 personnes bakoti ya sima Bercy akoti alors na kokota mbata tango akota un pas deux pas na okoma na ye na mutuka moko Bercy nda demaraki mutu na ye ezaki déjà na siapine ndenge ayaki konyata ye na kozonga ntango babengi Bercy onyati mutu na kozonga marche arrière amateli lisu mutu na ye ndenge botali bomona ke aza na mpota na mutu ndenge de Bercy ademara imba mwa akendaki alors loko ezaki accident bon na sangi vraiment to le lambata na ndenge ya calme vraiment désordre ezalate merci. Alors moi lilobani okolo balelo soki Bercy azolanda parce que liene mutakweli makambo ine ndazana problème na minute ndenge azana na kata prison wana azana makambo oyo ezosenga moi soutien moi liloba ya bato pona moi maîtrise liloba ko zanini bon liloba ya koloba bena mingi ezate alors les accidents loko eza accident déjà ezelo mombe te to na ndenge brutal. Alors Bercy bisika zali to chapenzo toneza na kimia eza accident ya kana ki yango te lokwa kuta na ngo eza déjà makambo nzamba lobaki na pesika kimia zala bisika zali na bisika mbata okende na malita kimia zala vraiment. Merci beaucoup na sepele wambayo merci beaucoup na jabilongo to koma to lukaso mutu mususu to intervenir kaka to ile to roba kaka to saka musala to ja pembeni ya maître ozala ki pembeni ya maître Richard mbata to meka continuer mo ba question concernant parce que oyibika news zo tambo na bandingi nyoso meme ba vrai verso ezali pour na mamango nezo kende maître bonjour mon atier pote zo tala yo bazana posa ba yeba concernant liwa ya maître na biso Richard mbata liwa maître za wa liwa mbwa maître akufi liwa mbwa na ba ignorance mo ezanga tina donc ya loba mingi ezate bakande za makasi to regrette maître makasi pena to regrette maître makasi maître alala ne pongi fatika maître alala na ye so ke ba vine na ndenge na ye mais bato ebeli bazolo balobi ke maître ninga za wana Bercy nda lekisi pour makambo na ndule est-ce que ça m'a masolo muto balekisaka akosala accident te akokufa na makambo ne mususu akufa na ndenge mususu abika te muto batambola nenda alekisi ye mais ezaki oyokuta muto bimisi ye adaye olozo a charge na pe yozo kimi eza sens Bercy biso toyebi kaza na prison akimaki ouais akimaki bakenda okangina kimbantseke nde na miso ana prison mais eloko biso a mettre to senga ezala teke so lelo nde bakunda mettre lelo après 1 mois ou 2 mois toyokaki babimise libanda oto se en l'état ça musala na normal ndenge sengeli so amemi yango na bulu yeke wale ezaka makambo na bango enebi ke Bercy pe akolanda makambo akotala pe makambo yo moi conseil nini ekozala kopesa parce que ezelo ko lié tantôt lobi so longa meka susu kozongela moi conseil kozala bon conseil opesa ye to ini ete to ape ba ini na ete mais eza likambo ye asibira peni na ye akanga mutema
Merci beaucoup. On a besoin de mettre un bazo déclarer moi souci ça moi trop bazo qu'on maintenant le battre émotion. Tala rande qu'on a bango mutu na bango bazala ki na ye na tonga bazala ki memba yo kana pourquoi. Asa souté ja bilongo to continuer toujours musala to kota souté baso surtout mais on rejoint les sous on moi bato zomla ba bazar ibele bato batondi na système ba cameraman bazar donc ba journaliste bazala ba osaka musala parce que ba bito kabula mawa na ba bazana mawa to sepela ba bazo sepela na mitu to zala mawa biso nyo selon na ba journaliste na ba musicien na ba membre famille donc souci ça makasi kota la gende wazala ki mais la minute asa les souté ja bilongo merci beaucoup to zala pena mama awa to me ko mama bonjour. Bonjour. Pour tout le monde qui me met pour ça qu'est-ce qui se passe dans liwa ya ndeko na biso Richard Mbata. Bon, toza mawa ya leki na biso Richard liwe zuye subitement donc abima ina camarade na ye Bercy batambola na ye. Bon, il paraît tant babimpo wana za cousin na direct. Il paraît tant babima ki Bercy a rejoint na 0h na ndaku 0h. Oui, a rejoint na 0h tant babimi ba qu'est-ce qui na métro côté ba kidon mais la masanga na bango kuna tant babandi ko bima. Allez, c'est quand ba chege balanda bango wana siko ba chege wana sikoyo bando Calais Bercy tant ba Calais Bercy allez yesikoyo ngasa la mo intervention intervention côté Bercy akangi portière l'état ya baluka na kata kota Bercy alongoli mutuka na vitesse pour même mbangu mingi mbamo ya kwe ya beti mutu na se après tant ba bengi Bercy muta kwe Bercy zonga nyati esusu. Est-ce que tant Bercy zonga ki konyate wana na ezaki na kozanga koyeba na sa conscience na sa kwiti to sala ki volontairement. En tout cas bon volontairement hein, il faut bien dire volontairement mais ba lobby de temps ya kenda ki ta ba gange muta kwe tant reculer arrière au lieu te ma pesa zakinde eko kunyata eli susu. Moi le bani ko zala na batna surtout bazota la monde entier parce que ça sangwa mawa kotala ndeko azala ki na 0R wana eza R bat balala déjà pongi mais ndeko aplimi ake moi lilo basuka na batutu baotala parce que donc totiki on kanyo na maboko nzambe nzambe moko ayebi ko botama mutu pe ko kufa ya mutu donc ya lobeya te to aka na passe totiki na susi na mutema maître mbatale ki na biso to tshela mutema yende sko force na biso na minute donc totikali ka boye siko pona Bercy bolobini. Bon pona Bercy l'état de ensemble sala na ye. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup Jean Bilongo to continue toujours musala. Merci beaucoup. Tous en abattu Billy Bigara. Papa bonjour. Bonjour. Pour tout le monde entier, parce que pour ça qu'on makamboizo les gars parce que tous en a souci. Il y a mawa kutala ndeko na biso, maître Richard Mbata ou maintenant tout bayebi, maître moko ya bien ya kimia solara bien mais lelo azata tiki biso na makameta la sida betlep so no mo li solango il est kagindeni. En tout cas vraiment ils ont passé pe mawa. Le jour Richard Koufa qui toi qui ensemble ne ba zala un jeudi, tu vas dans la quartier ka boye, to me le malo rené za la bani. Masala poko biso non na kita la li fan tu na zonga boye ko ki masa ke tout monde na souté donc Richard qui a pas si makasi a qui mettre moko pour moi na mabesa to tumbolier a qui plaît la mututu alors c'est kada mututu ça ko le ça bo lier ensemble bo mettre ensemble tu vois ba biso ta kufi bien sûr tu ba ka malamu mais mbata qui a qui bien la batu nyonso eza mona muke eza mukolo bo seka bo lier bo à l'aise aki mutu moko avec musique bo bina be sexa bino bo mela bière be sexa bino donc mbata tiki ba te be na souci na mutema atiki ba te belé na face donc mort mort sibit auto ndimata ki mbata ki ne boye siko accident ça la melonde ni solong. Bon en fait c'est solo accident seulement qui massa bima ki akela ki métro bar vers 0h c'est ça na massa na biso merci moi bon Bercy bato otolika des abani ya pesa mbongo des abani ni apesi mbata mbongo apesa bashege l'état mbata zo mbongo pa pesa bashege mbala moko Bercy démarrer ka mbata kwei tanga kwei bongo babishi non artiste butuna kwei il fallait akitata la ninga kimia ya zema arrière anati masa na biso donc masa ko faire sur place l'état ba kina hôpital pour na basa ba soya mike akufaki déjà est-ce que Bercy ça là qui ont volontairement tous aki na moins inconscient. Bon, en tout cas, vraiment, ce que tu as bien ça encore, tu es évité. Parce que nous avons gagné ma carbone salima. Attends, tu connais Bercy, on bat en son rassoute. Ils ont accident. Tout ce qu'on voit n'importe quoi. Oh, Bercy, il y a un bâtard, Bercy, salima. Non, ils ont liwa. Nous avons un bâtard qui fait un accident. Tu vois? Ils ont bon de l'anglais. Merci beaucoup, papa. C'est pas ok.
Merci beaucoup na ba fanatique sur Canal Futur News bozo mona rara moi mawezali moi souci ezali kotala ndeko azalaki mais azali susute atiki bisubika bato ba bebe monsieur za trop moi ma solezo beta ma Bercy muto alexis Bercy mutabomi Bercy mutasali boyema c'est l'explication tozo mona que accident ça mais meto continuer ka koyeba pour vérité nde yango comme obima parce que to yoka mais ce vérité yango parce que ah toza vraiment na kata de sika de ezali sika famille ba ndeko bato tout bazali ba fanatique bato alinga tout bazali awa alors tozo meka ko interroger bato kotina autrement la question et ça là moi c'est bon merci beaucoup na Jean Bilongo. Tu continues toujours continuer ma question ça la bien c'est bon le bani ozana ngo pona liwaya ndeko na biso maître Richard Mbata papelo na rolo ba mimitu ezaka ke ese biso pena passe makasi ni doza mimite meza ya kozoka makasi ya blague te ozana ya relation de aza dans la petite terre na quartier aza ki grand frère moi solara bien na bato donc souci de ça makasi donc même pas côté en quatre côté la bato ndi kuna vola vient na Richard puis vient na Richard balobi Bercy moi na nde muto abomi na accident wana palekisi na mamna bango ya bakisi ya musique bon toyebi te biso do moni kaka po biso doza bien même avenir to waki même avenir bazara na bango basana na ba ambiance na bango mais jour wana puis vient na biso waki na ndako waki na moral obimate zaki faire Bayern vers 0R Bercy yo lukaye akuta qui était et a comme na ndako ba bisi ke Bercy a uti lukaye a ki au région de Bercy na métro bar ya bandal erake to yora ngingire bouger ba 2h du matin que maître Richard a sali accident au Bercy à cause na famille que azaki donc aza vivant a sali ka accident mo zaki pena gravité akei biso nzo rande atikele biso de GBMB donc ça la biso passe maka donc ti lelo donc jugement nzambeleki ngana on a prison na Bercy prison na zara mutu makasi dans la place aza mutu ezara makasi jugement nzambe ka esukisa. Merci beaucoup Yaya. To continuer toujours ça là mon interview na bande on a besoin mususu to meka opusa na to yeba to sola na parce que faut sola. Bonjour papa. Bonjour. Alors to continue le na liwa ndeko na biso Richard Mbata ko expliquer biso affaire en za pelande parce que moi le beza mo ebele. À toi affaire en gros c'est le bon moi trop ba tout ba ebi ke non ils accident nga pour nga non ba accident yaka donc liwa ba souhaita ngote o et vraiment donc ndeko na biso akei donc to ko la na ye to tika ndene de mer na ye donc nzambe asunga kaka ndeko na biso tina ndene de mer na ye pe Bercy place azali nzambe asunga ye mais ba tu beli ba lo ba keli wango Bercy ne mutaluki yango izana makambo banga banduli fala lekisa liwa muto nzambe muto souhaita ngote yaka boye. Donc makambo ya musique za kala ke no muto lekisi muto ici là et comment de betande bien ba toyoka. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean Bilongo Monika Radio c'est mon interview to zape on a pera wa to meka ko sola na ye papa bonjour. Bonjour papa. Kutio lelo na matanga ya maître na biso Richard Mbata ou azaki maître bat balingaki mingi azate atiki biso lelo moi lelo beko zani par rapport à liwana parce que moi le bezamo belé na liwande on a biso. Ouais na koki comme c'est présenté d'abord naza petit frère Ali mon maison mère. Biomo Beyba Wenge, patron, les grands fournisseurs c'est moi. Mbata, bon, toujours regretté parce que le jour où Yakoufaki, nga tozala na parti à 21h. Si na Kabila Mike o asengana, asinga patron nga gela ngana c'est bon ça va c'est bon. Na pena gena na gela la. To aga na batongo boye to kyo no mutu no bozala ine lobby o Kabila mbongo vra akufi. Akufi neni ya ibsanga gela la non? Ba kenena Bercy so ba métro par erreur nege zalaraga. N'est vraiment donc c'est regrettable quoi. Babi mettre là qui naé vers 0R Bercy moi naé à la moussi à Mimi ba kena métro bar ba meli c'est malango accident salami. Bon là vraiment je ne peux pas confirmer ça parce que era kende kinga na salaité. Nyo so na toujours yoka gaga. Oh Bercy a la moussae oh ya benga ki Bercy la na na métro ti encadré ki Bercy ba chege boyeboye. Nyo so na toujours rapport to sur place tu. Bon pour nga na lo baké mutu asaliwa ezanzambe Bercy amise na biso oya kufipe azapi mutu ngai donc totika nyoso maboko nzambe mais c'est regrettable parce que biso na ba groupe na biso musical vraiment tolingana rati na bité sur les problèmes ya programme ba ite ou bien comment parce que to moni ata musicien mo azate Bercy azaki animateur makasi abeta la culture pays vie abeti na pas faire abeti maison mère mais la minute sur Bercy azu problème les gars dans la prison to moni ata assistance mo côté ya moninga na artiste mais ça pour nani bana wenge ya liboso oyo papa Chira la biso de la forêt la biso ezaka bolingo biso boebine to yinda na wenge to yindi ça même to sala ba plein par-ci par-là mais matanga nde on a biso aleka pe pa na biso asape succès c'est na vraiment toteka disque
de la forêt. Et ça, il passe dans le sens que le public n'a pas wengé vraiment dans le monde. Pour nga vraiment na mona wengé. À part nga moka mutu na mona na les restes na mona bangoti. Côté ya vient na bisope bongo. Mutaba livre. Vient na mona ta mutu moti. Mais regrettablement parce que je Bercy et qu'on appelle Missem Soussou. Ce qui est Missem Soussou, est-ce que tu m'appelles à boy? Il y a papa Wemba bien sûr Abimi héros, maintenant Bercy. Asa Missem, tu as négligé temps. Donc tu as ma boque pour que aille ba bima na prison, tu vas peiner ni tu as la marmoupé à Missem Soussou. Et ça bon merci. Merci beaucoup Jean Bilongo. Oyebi kaka nde makambo ezo kende awa toza sur place awa tobeta mama solo mais souci mona makambo ezaki omona ke na matanga oyo ata musicien moko oyo alandi Bercy azate Bercy azaki animateur makasi ya bwaki na bokese belé na bawenge abinisi o comprendre mais na minute oyo baya ba déclarer ba ba kamwe clan ya wenge mobimba ata face ya mutu moko awa ezate c'est regrettable mais toyebi te soki Bercy azaki na ba ranking na ba ninga ne ba musicien parce que le quoi azate azana sika pasi faut moi accompagnement moko ba accompagner ye na sima na absence na yesa na moi bien mais moi parce que bino mo déclaration nezo salama babi musicien mo te biso mo banato bana ko sa interview wa banato yaka ti sikoyo nan to mona ta musicien mo te to ebite faire ngo ezani seke ndula ngo échanger ngo ba modèle mais à suivre to me ngana ko kota suna kati to eba parce que tant so mo musicien so ba ko ya jabilongo to kota na kati et ça biso mo c'est bon comment on va disparaître ala c'est la système interview to meka ko interroger ba tumuke to yeba to na perdre la biso wa to poussa na premier na e to yeba évolution maman ezo kende bonjour papa allo ba il faut le bara parce que to couture awa ba bi ba ndongo to bazolo ba information ça na ndenge belé to meka mpe ko yoka mo information ndambu epa na yo bonjour wa to yeba ko mona parce que poto mo monde na tizo ko mona nga bobo avec un bourgeois wa ko fi affaire na nga Bercy be frère na nga azabe collègue na musique pour abete ba faire Bercy ande go ba mona mai ezaka accident des la pour Bercy ça tout le temps to ba n'importe quoi te posa nzambe mutabi na botola ezaka accident salamaki donc Bercy numéro 3 et numéro 17 bana bondo famille venez à famille moi ma solongo ebeta maman mabe na ndenge mabike bino ba mise ki se belé ya wana tindiki ya ba to kendeka boye po alala ki na ye na ba 0R bino bokyo la musaye Bercy la musaye bona kozonga boye ya zongi ta kufitala ka so monde nem sandule ba danza mebe ba bana kisa ya bino ne leki balo kisa maka sera Yesu Masia ezaka Bercy donc oza master Bercy a soumettre Bercy donc bazana tout le temps ezaka nde nzamba ebage mukolo Richard yango wana to la famille Richard na famille Bercy za bomoko to ne masa na prison soki to kundi ndeko de famille ko fanda ba sola to saka batu nzambe mo yebi ninga lo bezate Bercy frère Richard la frère wandeko bino ba musicien bolandi pena Bercy te Bercy ndeko na bino dans la prison mais bino bolandi était à part yoga ka ba musicien bazate bozaki na bato bazaki na pomna Bercy toneli te problème ezate Bercy la frère adana suspension na mouvement ndebiso na orchestre so sali mabe fo fa ntsawo tout monde présence ba musicien la bino te a fait surtout a fait ici ba gilobi am so zakite ba ndeko so ba gilobi les autres jours internet mais bela jour fait tout monde bon parce que poto fatala mon la blague bolingo ça fo na gitambo ya rezali am so ba ninga ba bonga ba ya yikande yala yala ngo bien Bercy frère ya musala moi bêtise là qui va 25 qui est biso ça se passe Bercy à tout Richard a Koufi ça se passe Richard a frère Bercy frère ba ndeko ngana pa ma faire na pona ngenge Bercy mo na ngenge Richard mo na ngenge Bercy collègue na musique ezaki suspension musala baninga pe ba oya ba ulu ba ya ba makausi ba ali ba Nicolas ba masabaza merci beaucoup tous la baulu wala na mbonda ba makausi ba tuna so affaire to me rotuna parce que ba mesi ba kimi ba tiki Bercy na tango pasi là ba mona misa faire na lala kia wa na yesulu na tongo ya Bercy ma na Richard ndeko nanga nga lala kia na yesulu na 11 ndinga la zaba misa faire bazat ba sera Bercy ba Monique ba petit fille ba petit nanga o frère nanga eloko ya tekimeza moi le moment ezate kolela ndeko na yo pe na molo yimbo bana poto tu ba otala ka olela ki pe mo ndeko na molo yimbo yo artiste tala ka poto ko tala yo partout tala na canal Fiti News babi musala nde site zo tala makasi mikolo frapper tous les sites salamu eloko mo boy olela tamande bezate na sa nde yo mta sentir na mo kata bo beta bo kata bo voilà bien Jésus Nias Mbota to meilleur patron du monde merci beaucoup Jean Bilongo to ko baka buloto kitana moi c'est kuna parce que na moni batu bazaza ba komi wana ba artiste comédie baza wana to ke wana to meka ko interroger bango moi muke parce que balobi makamune a eza makamuna ninga ko sakana te balobi liwa oyo trouble ezo salama na ninga makasi artiste bonjour vina bango te papa bonjour papa on santé na bino ouais ça te pepele
tokuti bino na matanga ya maître na biso Richard Mbata boyebisa biso tango boyokaki sango ya liwa ya maître esalaki bino ni attaque bino artiste. Ça fait mal au cœur au pluriel avec S à la fin. Obelo Gatemba na yeko yebisa yo motema ezui coup de foudre langwe ozana kota na kati na bino parce que na moni boke kitoko mama ke kitoko to continue eloko na bobeti wana na yeko yebisa yo motema ezui coup de foudre pour maître Richard tozalisa na eloko nini ekomelie wakufa lelo sikotango yokaki sangwana esalaki yo ndenge ndeko na biso zora maître Richard Mbata anesthésie azali maître mabo azali playboy asola kitoko makasi sangwela nga masabe nga koma na njili azami wangiyangi na koma na njili sangweli nga ke maître Richard Kofi na biso ndeko na santaki arrêt du cœur mais arrêt du cœur ngo ezo nga itan Nathalie Richard anesthésie Mbata ou asola bien tous allez tant nyonso ya boga donc passe ma casse na mutema tu balobi maître Richard va sacrifier pas Bercy pour Mamandolo est-ce que ça m'a solo. Merci beaucoup pour la question. En tout cas baba maman tchala mwana yemba maman bilabela yemba les ont dit et bon ma famille au moins les ont dit bakolo baba lobby surtout nana nga lobby au moins amona nate le balobi onga na yokaki balobaki donc c'est pour ça que moi na maël so balobi ke boye il faut vérifier biso vérifier tu comprends que ici c'est lobby que non et ça accident donc et ça accident c'est tout et ça accident et comme qui mutu monta luka accident comme la biso c'est un peu ça ndeko nanga yo lobezani lobeza mes condoléances na famille maître Richard pour azaba ndeko na biso yango to ne grandi to koli ensemble to liaka ensemble to mel ensemble o ikomeli maître lelo eza passe pour na biso to za na souci mais courage na famille pena quoi ben pour na Bercy ndena olobaka ka donc eza accident bandeko batika okanisa mabe to za na monde physique to bula mingi makambo zo na monde physique to tika okota trop na spiritualité eza bien te sikoyo moi maloba mi moi trop balobi ke maître tia keboye ezali sacrifice à Bercy alalaki na ina 0 Bercy ko la musaye abimisi maître azongite c'est vrai biso tozaba na ngenge ezalaki bongo mais mokano nzambe ekokisa minde eza mokano wa satana te pour satana kozwa maître Richard te eza mokano nzambe nde esengaki bongo bon que Dieu soit loué lokumu pa nzambe biso ka mawa na mitema tozolela tebike mawa yo en tant qu'artiste c'est là que moi l'autre bon na sailaki eza eloko mongo oto sene bandeli na yeko yebisa bino ke motema ezui coup de foudre pona maître Richard nazali komi tuna eloko nini ekomeliye alalaki na ye pongi so copain donc ce sont des choses qui arrivent maître Richard vraiment place aux asoko yo kangai que ton âme repose en paix nzamba batela OK place à malamu et ça la biso bien mongolo kozonga suna mokilio ozonga na poswa kitoko nde biso bata incarnation te raisonnable moi conseil pe na ndeko Bercy parce que les accidents moi conseil pour mbala sima eloko wana ezongela conseil na mwana mai ezake atika kaka kotambola rapé mo bena bato ba pesa bato conseil te moni muto ko peso conseil so peke ero lala na mon frère so lala ki na pe parfois makambo ngaki komela ete azoko pa mo peso artiste so lala ki na yo atakutu nzela ngo atanga mafuta mo fo kimaka to mona na lobby et ça la moi vrai banini bon aza kaka na système de G aza la courage place aza na prison azoko pa ne akobima na ye za mamba nzambe sila nango. Merci beaucoup Jean Bilongo to za premier aza mopanzi to me kosola na ye ya bonjour. Bonjour. To ye boza membre famille camarade tonane. Bon nga naza membre ya famille te mais naza ami na ye donc eza bango baza ba maître oyo ba pesenga courage na musala sport. Yo pokotaki musala sport pona bango. Joya na ye kanu na ye Richard ba encourager nga quoi. Na koma o na koma ki donc na yo kasango na ya kufi donc esala nga pasi yango na ye na rendre dernier hommage esala nga pasi mais esilité biso pe bato tika to ka bato moi bato balobi moi trop balobi ke Bercy mutu asali ke maître Richard atika biso na ba sacrifice na bango ya ba musicien wana. Bon je ne sais pas
wana ya ba leson dit hein ngana yo toyebi te nzambe ndira oyeba vérité. Merci beaucoup Jabilongo. Tout le monde a rabat bazoko atomoni papa na biso mbata si ala tomeka poussa na pembeni wana tomeka ko interroger toutes mes ma question toyeba ndeko bonjour. Bonjour. To kutio a lelo ne bembe ya mettre na biso mbata ongo yebisa biso nini par rapport à liwana. Bon, et c'est un pas ça tout le monde azala naye na vanda naye na te posa naye avant kufa. Na yo ya après 2 jours informé que mutu posa naye aza soutan tout que ça nga pas makasi parce que azam tout le monde azam mettre mais ando solo nanga bien na lela qui est fort mais puis ça pas minga motema alobi que merci mutasali bon est-ce que c'est vrai bon soto la nzeza accident tu ebi pété pour maloba belé tara mutakufi mambe belé zobima wana tu ebi te solo sonde ni poto yo ke belé il paraît peut mettre bon mutu soto yo ke belé belé. Merci beaucoup Jean Bilongo. Donc continuez toujours pour ça na wana lobby papa na biso mbata si alaza koto bino mozo na koto des gamba tout faut baloba donc tout pour ça na wana to chamiko tout pour ça na to chamiko je moke maman peine na ye pour ezaka likambo accident et yaki bon toko bois que ça est jamais atam kolomoro te toko bois que ça est. OK pour to ka kike fallait bosser la matin na bino na ngirengiri bonga même pas boya awa na salle et ça pourquoi bon ko sala matanga na ngenge za na bunga yo na yiti nga pe na ga mwana terrain wana ezaka ba raisonnement ya batuna oyo bakobanga banga yo bikande makambo ndenge bandela kina ibandeli alors batunyo to pe bakoma iro wana tiko banga ba maître ba obeta biso bana ngiringiri boy na boy po bazolobela likambo Bercy ndeti baza pour Bercy non eza na ngobongo te ngana uti pe seconda kuna moyo nga pesika bache katapal kete na moyo pesika bache batante te ko tamso bana ngiringiri ba obanda quelque part pona non biso tout ozana biso awa wana eza. OK merci. Mais merci président tu remarqué moi absence il y a ba artiste comédien puis ba artiste musicien parce que Bercy azalaki moko na monde de musique na monde na bino ya ba artiste mais tu remarqué absence il y a ba artiste beleza par rapport à quoi ouais moni matanga ba pesela ngo invitation te matanga azala oyo soko yo kutala ko rendre muninga dernier hommage zateke ba pesa yo invitation te zaka bonne foi yemo yeba ndé bolako vivre na mutu wana ndenge bani bo ba maso tamso pe ba yete to condamner bango pété to yebi ba plan du temps na bango te to yebi pe ndenge ba bazo ba relation ni te tamso pe bazaki na ngona Richard do so présence na ngezalia wa ezako douter ko artiste et comédien te Richard azapena lekyo yanga ya parler kombo wana mbata ya suka ngamtu na pesa yango parce que mon papa mbata sia ouais ngamo mbata sa do kombo mbata wana azwaka ngo pa na ngai est-ce que bato baloba moi trop balobi ke liwa ya maître mbata eza maboko ya Bercy na ba sacrifice na bango ya ba musicien nzambe muta yebi likambo liwa papa nzambe liwa na koloba oui ou bien noté na lobika ke nzambe muta yebi soki eza maboko ya mutu soki eza maboko ya yemo nzambe yemo muta yebi parce que tout le monde est musicien mon côté parce que Bercy moi na atamboli quand même na ba orchestre ebelé atamboli na ba orchestre belé mais tout le monde est musicien mon côté alandi na Arthur Bercy a posé donc yango na auto zong saka réponse pas frère na auto tuna ngango ba emploi du temps na bango na yebi na ngate na yebi na ngape relation na bango tende ba ko zalela ba musicien bon na yebi te en tout cas donc na zana moi dire te placement. Parce que là, moi, liloba et cause ani nande konabiso Bercy oyo à commettre erreur oyo yo attaque artiste ya mukolo bosali mingi na musala oyo bozana expérience na makambo oyo moi liloba et cause ani liloba ezaka encouragement to encourager sika zali na prison bilo msupe faut que soit leçon hein tam susu bazoloba boyo comprendre na ote ake akola so akina babuzo bebelele kinanga Bercy ya turo nde asa nini akola po na ndenge mabepete ki kombo na epe bana ko tambola na ndenge moko pe ya bien karaté même na ba musicien Bercy Teti Bercy Impoli Bercy Boyna Boy bilo mso ezara et arrivé na yo po ozwa pe conscience oye ba pe ndenge ko tambolela quoi. Merci président. Merci Jean Bilongo to ko baga musala na moni mo bato ba poussana bile to poussana kuna toyeba mamango ekene ndenge ebika kana ministre oyo tosana mawa balobi tokabula mawa na yeba zokabula mawa tozaki na maître Richard Mbata lelo azate yo zaki moko ozaki pembeni na ye tango yoka kisanga liwa esa ki onde bon bonjour d'abord yebi sango liwa salara mawa salara pasi ezaka bozaki na masa lobi bovandi bo seki bo sololi ke parler atongo zoya musala wa ko masadai comme si tu as coopéré na marché wana bayaka
Alors ça là est passé. Donc ils sont là belé. Na selon ma soto yokaki. Oui bi ka ndenge zala mokili. Oh ba tout qui c'est là. Mais dans tout cela, nyoso ya koloba to ezaka mbanga pasi po nyoso na Nzambe. La Bible lobi ya kaisa na kaisa ya Nzambe na Nzambe. Masa tozalaki na ye pasi za makasi na kata mutema. So to lobi to appliquer yango a ba hôtel maté. Vous comprenez? Donc ba hôtel maté ils ont plein danger ba panzana mais ils dans makambo seye. Mes condoléances kara na ba auto bazolea na ye donc surtout ba masa na ye bikaka toza. Masaki mais moi bato ba moi trop balobi liwa wana ezana maboko à Bercy parce que Bercy ne muto à commettre erreur wana est-ce que bimi poza d'accord ba bili waza musicien bango singa mo ba sacrifice yango singa ki ale ka moya ya mbeka est-ce que ma mona peneza sol bon nga na koloba famille to Bercy to yebité to tabato Ponga na dala makoki oye bate nani vraiment zali mutayebi lisolo wana bien ye Bercy na o akufi donc c'est que o ya roloba ya nga bo landela o ya ngo yemta yebi lisolo ya laki wana ngai na yonga zali na palais na roloba nini siko na loba kina ndimi est-ce que ils ont vraiment solo ponga zala kité moi conseil pour na Bercy kozali conseil kozala ka soki za bongo ils ont mauvais on comprend na tiko sa na ba mai ba misu ba daga mai le balia kata ya libanda na ndako na yo o bateli donc soki za ye abomi moto ce que tu as répété donc Nzambe ka zo lokumu yebi ka donc ni on le bayati. Merci beaucoup maître. Alors maître bonjour. Bonjour maître. Pour tout le monde dans tes hôtels là yo comme on anime. Marcelo Capia. Vous en avez na maître Mbata. Azama sananga dojo moko maître to Tavares sika moto za la tous les jours. Donc mukolo maître Mbata ke no dae ngana la muto na kabwana e 23h45. Tota na match à Lyon, c'était un certain jeudi. Na Birmanie na bar ya honorable tozakine wana ngana koti palais ye paso ba bia na e ezaya kutu ba sa l'action jour ango ya bia mombo pour na publicité te to ye total match Silva 23h45 en koti palais na tango na la mugabe ba sanga Mbata kufi on azo mitu na Mbata o ya wapi wa kufi wa Richard et ça langa somme moyo sakana te na yoka kaka uzaya na mutu mutake bo kufi première fois ça melanga yango donc passe na nenga osaranate siko bato belé ba loba keliwa ya maître Mbata ezala maboko à Bercy parce qu'il a sacrifié pardon pour Marambutali bandule na bango est-ce que c'est mamba solo bon ngana ngolo baté mamba solo te zapi mamba lokuta te moni waneza mamba Nzambe osoko mbon Nzambe muta permettra muta dae Nzambe peut permettre muta vivre quelque chose à la Bercy ou à la Bercy te ngana zana naza l'état te naza Nzambe te biso to yaka ke non akufi asalaki accident onyo soye wana ngomi balobi oso comprendre donc soki esalami ndenge nini ngana oye bate so yete mutasalaki to ye mutasalaki donc c'est ça moi le loba moko ni kozala moi conseil pour na ndeko na biso Bercy bon conseil na pesa ye mwana mai azana baner solide eza mangambu soki eza yende batu bazoloba Nzambe na ye muta ko juger Nzambe na biso tu ye muta ko juger oyende muta yebi sika liwa ya mwana mai uti mais soki eza yete alati manto wana ya liwa ya Bercy azana ba nerf solide a mwana mobali elo mosunya na ba musicien tant bozanga na makambo na bino bozanga na posa ba maître mais maître e akufi na mona ta musicien morote ozo monde maître adaya za maître munene ya mukete ozo monde tant ba tutu ba kufelaka ba communauté te kufelaka ba musicien ba théâtre ba toujours na posa ya ba maître bazala pour sécurité hors de zala mais sikoyo maître kufi ba mise ba montani lelo yo mo ozomona yo za muta télé za muta internet ba internet ebele ba Hollanda so ina habité so musicien ni nyaza banda lobi to yaki nakor à part clavériste et affaire ka to monia wana vena biso Mbata si à la main to moni musicien mo to habité affaire en so ke zanini vena biso Mbata sa la muta amta théâtre mais musicien pena que non check kufi ake mama ba musicien mais lelo siko ba musicien wapi bango so tambolo matanga to mona musicien ata nous sommes bon et mon il faut mitou salara toza batu biso tout problème yaka et ça la fait bien moi na maya dae ata il était encadré au maître muso so encadré tandis que non maître dae na mon ça telongé ça la fait biso bien donc voilà merci beaucoup.
cadre ya dei ya maître na biso Richard Mbata moi liloba ekozala parce que moi malobezo ba moi ebele trop ke boye na boye yo koloba nini liloba ekozanga te ya loba pene ezali ya lobesa kaka ke makambo ndenge bandaki na place tokomi donc toza sikoyo na niveau mosusu maître Mbata akufaki na accident boyoki deya lisolo bato tu balobeli yango déjà biso ya loba tu eza te tosaka prise ya suka na ndenge ba maître na ndenge ba artiste po aza maître artiste ozo comprendre maître artiste aki lelo tozokende kotika ye mpo apema na kimia nayebi te soki question mosusu eza maître artiste mais toremarke absence ya baartiste bamisie baartiste yango baza te tomonaka présence ya bamaître na bamaître mais baartiste baza te par rapport à quoi parce que ye mpe aza kokengela artiste na absence ya berse esengeli tomona mwa baninga na ye baartiste baya bakompagne bino po esala bie parce que ntango bango bazalaka na problème ebino bozalaka wana sikoyo tomoni bino bozwi problème ndenge bango baza te estce boza na problème na baartiste to ndeni te problème eza boye toza na deux marque ya baartiste toza na baartiste mandia na baartiste coopérant Mbata aza nanu artiste coopérant biso pe toza baartiste coopérant donc nde toza boye mutu na mutu ana faire na sala toza mpe bato akokemba te donc regret eza kaka ke mpo ndenge bango oyo basali biso mpe tozongisela bango donc makambo na bango etali biso te. Merci beaucoup maître.